Bande ko bozwa mi vraiment ebele na ngonga oyo ya kolanda émission éveil ya conscience kaka ndenge topesana rendez-vous na ba makambo oyo bayindo bayeba te pe basalaka effort ya koyeba yango te mais eza na bato moko oyo bomoi na bango evandameli kaka na makambo bayindo bayebi te bango bakendaka kozwaka yango na ntina koya kolakisaka yango bayindo nde bandeko baza na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami ya fumukusu ke mozala pana na ngola elongo mpe na bachef spirituel nyonso bazomi kuna mpenza ebele tomoni bangunza nzomosi tomoni bangunza mingela bangunza beti bangunza mo ebele oyo pena mpe toyamba na plateau na biso kasi mokolo ya lelo tokosolola na moko ya bapanzi sango ndeko Ndombele Botale na tina boyinga ya bayindo kozanga koyeba ya bayindo nini soki moto azangi kozanga koyeba ekomelaka na kati ya bomo eba misusu balobi ke kozanga koyeba ezali wa ndambo religion africaine ya lobi clairement ke kozanga koyeba ezali wa ndambo ezali wa total tala bayindo bali na kati ya fulu balali na kati ya fulu bapemi na kati ya fulu nyonso na kati ya fulu kaka pona kozanga koyeba wana nde lelo tokosolola ndeko Ndombele tina ekozanga koyeba ya bayindo ndeko Ndombele mbote na biso. Mbote ndeko na ngai Tambi mbote pe na bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo malelo. Ndeko Ndombele tango tozosala émission ndenge ezoleka na télévision pe lekaka na radio bandeko bodite na émission ya semaine passée babengi kolandela mois sanza ya septembre ezalaki na événement mibalo esalamai na kati na mokili événement liboso ezalaki liwa ya ndeko Mugabe otoyebi ke président honoraire président Kabila ope atikaki Congo akendaki kuna ezalaki pena akendaki kokabola mawa lobi ke azalaki moto abundela Afrique tomonaki pe ba déclaration bangunza pe mo ebele balobi ke aza pena moto abundelaki pe Afrique événement pe mibale ezalaki liwa ya ndeko ancien président pe ya France Jacques Chirac et pe wana pe tomonaki biteni bato bayaki kasi eloko etushaki bandeko oyo esengaki toyamba bino na mokolo mwa lelo po toloko kosolola nango mpenza ntango ndeko Mugabe akufi oyo reprochaka ngana loba akufi te ndenge olobaka naloba azongi donc okufa po tokosolisa bandeko ebele bazolanda biso ntango ndeko Mugabe akufi epai wana mokolo ya matanga na ye tomonaki baprésident plus mingi ezalaki kaka ya biso bayindo donc tolobaka baprésident bazalaki na ezalaki ya bayindo pe tomoni batu oyo bakendaki kosala koloba pona mémoire na ye pona mémoire na ye ezalaki ka plus mingi bancien dirigeant africain soit waza na pouvoir soit alongwa pa bamindele ba réaction sur le plan positif pona ndeko Mugabe ezalaki te kasi tomoni ndeko Chirac auti ko ndeko na biso Jacques Chirac auti ko kufa tomoni ba dirigeant na mokolo nanu ya matanga na ye bela ba dirigeant africain pe bazalaki kuna to landi na ba RFI na ba France 24 ozomona pena biteni esika ba noir ba vandi ba miso bazo bengi ami Afrique ba miso bazo baza na ba mingi ya ba noir ba lobi bolamu plus mingi mais tango Mugabe akufi tomoni epai ya ba mindele ezaki silence total mais tango Chirac akufi tomoni ba dirigeant bakiko to répondre même mokolo ya hommage na ye tolingi toyeba pona nini différence wana bango mibale baza ba ancien chef d'état otanga kufi mokili mobimba monani pe lobi bolamu na ye mais otanga kufi tomoni plus mingi kaka ezali kaka ba noir leso eza nini ndeko Ndombele bino na ngambu ya religion africaine tant que mopanzi sango pour analyse noko memela ngo tant que mobundi na religion africaine pe mopanzi sango musalo osala ka mokolo na mokolo malobe pa na bino ndeko Ndombele matondo lisusu ndeko na ngai Tambi biloko yeze koleka na mabele yeze pasi po toze kotala kasi toze komona te fumukusu tango yonso balekaka babetaka lisolo ya patron na mwana mosala soko patron azali na matanga tata na bino asalaka quelque part patron azwi matanga tata na bino akosala poso mibale bokomona ye na ndako te mpo koyebisa bino tozali na matanga na résidence lokola patron mikolo wana akomultiplie koyamba bato yeba ke mosala tata na bino pe bakisami
soka zonga kanda ko bakolo bambo mikolo lokwa matangi ali fo banda kolala po tongo bandi mosalo bongisi po bato bando ya kufandao soko alambaka balobi en tout cas kolamba elubu ebakisami mais soko mwana mosala akufeli matanga wana eza ya patron te ntango mosusu mpe bana patron bakoya te mpo yaya ye kaka patron azwaki matanga lukelanga quelque chose ntango mosusu balukele quelque chose mais concerné patron te patron akotika te baoccupation na ye mpo ya koassiste mwana mosala mais mwana mosala eza obligatoire patron akufeli donc baza wana yango eleki na France yango eleki na Zimbabwe tolobaki eloko moko na manaka bandeko mosusu bayambaki biso toza koyoka bandeko na biso balandaka eteni ya politique baze koloba c'est bien bon président Félix Tshisekedi akei kosolola partenariat na babelge tolobaki yango belge akotikala koconsidere moyindo lokwa partenaire te kozala partenaire kozala bapartenaire ezali partage équitable ezali masolo bozali kosolola sur même longueur d'onde mais lokola déjà babelge bayebaki bayindo baze bakongolais baze baesclave na bango tokotikala kofanda na bango mesa moko te donc ntango nyonso tokokenda vers bango ezali bamakako wana baye vers biso baesclave wana bajongeli biso bakozala kaka bamaître biso tokodomere kozala baesclave Chirac oyo bakumisi lolo na France matanga na ye bato batondi badirigeant batondi ami de l'Afrique bafrançais bazali na droit ya kobetela ye maboko ya konganga bankoko na bango ata ndenge akufi wana bakoyambe na motema kokita asali mpenza mosala ya malamu na kati na mokili asali mosala ya malamu na kati ya mokili mpo anyokoli bayindo abomi bayindo mpo na malamu ya bafrançais donc mosala malamu oyo moto wana asali ndenge abomeli bayindo ndenge adestabilize Afrique mpo ya bolamu ya bafrançais donc yango moni babeteli ye maboko balobi moto oyo mais ezali lokola corbeau moko akufi te oyo bandaki kokenda kotoko bana ya basoso na mboka koyaka nango na bazala bacorbeau oyebi ndenge bakolela ye ndenge baleli Jacques Chirac sika na Mugabe mpo nini bakoya te azalaki élément gênant mpo ya bango bamarionnette na bango mpe bakoki koya te mpo Mugabe azalaki na politique oyo ya bambuta Lumumba oyo ya bamoze Kabila bazalaka babienvenu te na loposo pembe yango moni balingaki mpe kolobela yango te monani kaka ndenge wana po bakobanga ndenge babanga idéologie ya Thomas Sankara et se propager na population na ye bakobanga idéologie ya Mugabe et se propager yango bakolobela yango te po eleka mpe inaperçu donc ndekondomele soki tososoli esika na lite eza nini ke nyonso oyo mundele dirigeant oyo nyonso mundele azovalorize na kati ya Afrique seke aza mutu mabe epe ya bayindo mais bolobi yango ndeko na ngai tambi mondele soko akumiseli bino dirigeant seke aze marionnette na ye aze mwana mosala na ye aze produit na ye yango akumisi soko kaka oye na politique contraire ke bango baoccidentaux oze homme abattre Jacques Chirac wana bakumisi lelo oyebi ke na mobeko naenda matisa baavion ebombarda Côte d'Ivoire même baivoirien mpe basolo babolamu mpona ye me misusu olandona mais justement des classes netambi ntango nyonso tokobanda koya pa na bino na manaka na bino baréaction wana bokabolango na betelo mibale etelo esclave ya ndako na esclave ya bilanga baoyo bakokumisa Chirac eza baesclave ya ndako oyo balingaka mondela mona bango mwana malamu akote bango malamu atia bango bapoint abakisela bango tango ya kozala na bibonga bango wana bakokumisa mpona landaki mpe awa te pai na biso na assemblée nationale naoki badepute bazali koloba kokumisa Jacques Chirac donc azalaki mpe quelque part toloba ami ya bacongolais mais justement congolais azali sans position bacongolais bazali sans position omoni na matanga ya Nelson Mandela bayaka ebele yango kutu nazolingana tuna ndeko ndomele ntongo ozolobela ndeko Mugabe ndeko Mandela mpe azalaki ancien président ndeko Mugabe mpe azalaki ancien président mais naliwe ndeko Mandela
tomona ba dirigeants les plus puissants ya planète baya Obama baya banani do batu nyonso ya makasi ya mokili oh lelo basimbi lelo esika ba décision mokili ezwamaka bato bazwaka décision mokili baya ntango ozolobaka mutu mundele avalorizaka ye wana mutu mabe epai ya bayindo o mundele akumisa o mundele aboyaka ye wana mutu ya malamu me nga na yo ndeko Ndombele toyebi yango ndeko Mandela abungi makasi mpona mboka na biso mpona mboka oyo nini Afrique du Sud lelo bisika nyonso kokende pa ba Sud Africain koyoka ba masolo malamu mpona mandeko Mandela ozomona te quelque part ke ndeko Mugabe soki na ebandela zaki malamu peut-être na suka nda yiki kobebisa yango esaleke mokolo meme liwa na ye ba dirigeant tomonaka présence na bango na liwa ya Nelson Mandela epai Mugabe baya te ndeko Ndombele. Toutefois tape bayaki na matanga ngo ya Mugabe bainga basekwisa ete si akola te honneur 6 ans honneur wana ezalaki na bango kaka te bapesa ye mpo na bomoi na ye azalaki malamu te na bango abotolaka baanglais baespace ya mabele nyonso bakanga na Zimbabwe atuna bango na Zimbabwe baanglais bokozala na baetondi ya mabele combien de Zimbabwéens bazali na baetondi ya mabele kuna epai na bino na Angleterre. Nelson Mandela mokolo bakomisaka citoyen du monde ezalaki mokolo bato bamituna tolobaka yango Nelson Mandela oyo akotaka boloko ye wana to abimaka na boloko bareisisaka kolave cerveau akotaka monguna na bango ennemi na bango opposé na bango abimi na accompagnement na bango non faut travailler avec bamindele bazala expertise na bango tozali na yango posa ezalaki discours na ye ya dobite yango moni Nelson Mandela azalaki homme à battre na tango wana ye wana yako koma meilleur ami na bango bayeko tia ye citoyen du monde mboka yonso alobi akokenda tango azalaki na bomoi na seconde ke azena tina ya visa te Mandela akumisaka ba produit na ye bato yo bazé capable ya ko reproduire exactement oyo yalingi bisika yonso touti bokomona ke totambolaka na des écoles politiques école ya Bambuta Lumumba ezalaka pena na belève mingi te complexe scolaire wana eza mpasi mingi yango wana mba école Fumuki Mbangu atikaki ezalaka na bato mingi te po ezalaka bienvenu te bafinansaka yango te basoutenaka yango te yango bomoni bangunza mosusu mpe lelo babakisa kombo ya Yezu donc agreffe école mosusu likolo ya école Fumuki Mbangu po azwa soutien po soko ye une école Fumuki Mbangu eza nationalisme eza révolution eza école ya mabele batangisaka yango te na betelo bafinaka yango balingaka te sango wana eyebana école moko eza école ya bamarionnette école ya bana misala oyo capable ya koboma ndeko na ye mpo na intérêt ya moyindo ya bolimbisi ya mondele école wana nde ezalaka financé école wana yango esala baeglise abandi lelo lobi bakabeli instrument lobi bapesi visa école mibale wana yango tozali kotambola nango Mondele azali kofina école du nationalisme école ya ntina oyo ezali koluka bolamu ya bato yango balingaka te Thomas Sankara umela yango balinga te Kwame Nkrumah yango balinga te Mbuta Lumumba yango balinga te Mzee Kabila yango balinga te Mugabe yango balinga te Kadhafi. Mais justement yokanisi soko bato balingaka ne songi nzila te Fumukusu ke mzala mpanda na ngola akaponi pone école wana bango balingi ba reproduire oyo Loposo Pemba alingi nini alingi bato bazala ba dépendant balingi Afrique etikala fulu na bango esika yonso bakopie tango balingi pe lolenge balingi. Donc Nelson Mandela ndeko Ndombele tolobela ndenge nini donc lokumu nyonso Loposo Pemba apesaki tolobaka akomaki déjà mutu na bango akomaki na désavantage ya basud africain lokola Loposo Pemba apesaka ye lokumu dira son vivant po mondele apesaka pe lokumu mais soko esi boperdre de valeur wana na bato oyo bakufi intact mondele akopesa bango valeur nsima ya nkufa na bango ndenge Jean-Marie Vanep aloba Fumuki Mbangu n'était pas un homme ordinaire, était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Mais na bomoto na ba mindele te ba kolobate wana déjà Fumuki Mbangu esa zongi po balobi on a mariage maman kama pasi ko na 97 Fumuki Mbangu akenda na 1951 donc bango bazilaka soko moto ya valeur akeinde ba ekope sa valeur na Mzee Kabila balobi il vous faut encore un siècle pour na kozwa moto kwa Mzee Kabila.
mais tant azalaki les Tant azalaki balobi génocidaire plus dictateur que Mobutu. Mais curieusement, il y a Nelson Mandela, citoyen du monde de son vivant. Babandi kokumisa ye. Ako voyager mboka yonso sa visa. Yende leader ya Afrique. Te po bayebaki ayaki ko faciliter sika. Posa na bango ayaki ko faciliter etumba na bango ezalaki nini ba dominer ba régner pour l'éternité na peuple sud-africain. Le Afrique du Sud bato ba mona ke sika le posope ba fandi ndeze malamu. Cape Town, Sun City, Pretoria, Moke. Mais kenda na basoweto babendaka courant na poto na nzete ya bambou. Bazangi molato. En Afrique du Sud. Économie et simba mika kapaya loposo pembe. Ata politique boze komona ba dirigeant noir bazete le guider par loposo pembe. Nzokande Nelson Mandela ya kendaka na boloko. Akendaka po ya kokabola loposo pembe bazonge pai na bango. Bongle batika mabele wana po ya bango te. Maintenant bimaki asala ki susuni donc soki na banalise o ndeko ndombela tant que mopanzi sango zali ko sala to retenir nini kasi ndeko Mugabe na kati ya idéologie ya bambuta lomumo ba Sankara yende mudatsika na kati ya idéologie na par rapport ya ndeko Mandela. Mais c'est connu que président Mugabe a tikalaki déterminé a pusanaki na mbula me ba décision na ezalaki na kibolenge nango na bokasi te nango. Mondela kokaki ko admettre yete. Mentola la tola muka loko esazongi na sia mabele bakokumisa ye. Ndenge bango ba mesana. Nelson Mandela soko asalaki mosala na ye bolongo bani te na 27e année na prison. Ba Sud-Africain bakoki batumba bandeko na bango ba indo te. Bazo tumba bandeko na bango ba indo po mindele batambola basillonner na kimia. Justement c'est parce que Nelson Mandela a joué un rôle te. Rôle n'a joué. Mais azalaki ndaki ayebi ndenge nini ba pays Afrique babunda po na indépendance ya Afrique du Sud na période d'apartheid. Tant to solo ba bonsomi po ba longwa na ino na ko konza mawana yepa bundela ki yango injustice c'est là. Mais tango kaka bimaka baboya ni na wini ezalaki nini koboya na wana po wini ayebisi abime na reconnaître yote oyo kendeki eze yote obimi wini a retrouvé ki lusu Mandela te Mandela wana oyo azalaki avant kenda boloko oyo abimaki azalaki Mandela mosusu akomaki ami de l'Occident oyo azalaki poison de l'Occident avant bakanga ye. Mais basolisa qui est bima autant l'avantage na biso autant la pas avantage na yo. Nelson Mandela pronaki lisusu liberté ya sud-africain te ndenge salaki au départ. Okomona na bamboka oyo yonso okomona depuis lors bon ti valeur ndezalaka appuyer. Ba valeur za kana ngwa appuyer te. Dirigeant yonso alobi bolamu po ya mboka na ye. Bakolukela ye ndenga kotelemisela ye opposition. Mousse Kabila yaki alobi peuple congolais bénéficier na Équateur zamba na Équateur océan e balé na biso yonso ba minéraux na biso ye wana ke Kadhafi alobi asala banque ya Union africaine asala satellite moko po ya communication rien que ya ba dirigeant africain ye wana babomi tala ba discours ya président Gbagbo tango wana zalaki na Côte d'Ivoire nationalisme cacao ya Côte d'Ivoire faut ba peuple ivoirien ba bénéficier nango or na bango boni cacao et botaka na Côte d'Ivoire mwana ya Côte d'Ivoire ayebi goût ya chocolaté alia yango depuis donc mokolo ya chocolat soka lay chocolat ko chocolat maboko te fois banda ko fia misapi lokola kaka Laurent Gbagbo simbaka wana ba revoir talandenge ba beta ibo on est même na ba déclaration ba ancien dirigeant donc ba tono so ba cambi Afrique lobby uto leka par rapport ya loi ya Jacques Chirac silence total n'est pas un de Gbagbo hein. Mais Jacques Chirac a dit Bakou oyo Laurent Gbagbo beta na bon moya kotika la kobosa ne seka beta la Gbagbo silence vraiment silence akotika la kobosa na te po Jacques Chirac a dit Bakou ya Laurent Gbagbo Libakou elongola olinzaka soko komika ke sika wana ezongi na makani mais na lobi
mais banani bakotisela ye guerre wana na Côte d'Ivoire po bakanga Laurent Gbagbo na ce pays. Mais ce sont des Français. Ce sont des Français. Bayei na mboka ya bato. Ouettara zwaka te na ba élection. Lelo bakomi koloba yango. Batiki Laurent Gbagbo poni. Batiki Laurent Gbagbo poni na ce pays. Te. C'est-à-dire, et ça la kapasi ndenge nini ba africain bazé kokoka kozwa mayele te. Ndenge nini ba africain bazo kokoka kozwa mayele te. Donc auto benga ngoni théâtre et théâtre et au cinéma moko boto. Woneze makambo ya mangobo, théâtre ya jouer. Bato fo bazala mayele. Na monaka médecin moko ba uti ko pesa prix Nobel ya paix. Denis Mukwege. À les États-Unis, na monaki ya sololi na chef de l'État. Oui, chef de l'État a promettre biso que na retour na bango awawa o esalama kité ko landela le kumu oyo bato libanda bazo pesa e senga yipe malamu biso moko pe bana mboka malamu ingeta ko senga ke to valoriser ba valeur te ingeta botika kabiso wana deni asa valeur pas na biso ba ko eze différent na moto azé ko tala na moto azé ko tala pas azé ko mona. Eze biloko mibala ko kesana. Ta moso bino botalaka. Mais biso talaka pe to ze ko mona. Ndeko wana Mukwege azé ko tambola. Po jwa misolo akenda ko réparer ba femme violée. Oui, ba maman na biso bazo nyoko ma mukolo na mukolo. Tika na loba ndeko tambi. Na seka katango mosu ya pasi. Donc ça contre ba maman. Mais démarche wana ze ko sala. Po nini ta ze ko sala démarche po basi wana batika ko sala violée. Oh. Donc ya ze ko luka misolo. Soko ba violé donc akomi lokwa ba violé wana ya ba mama wana ndeze ko salisa misolo yaze ko kenda ko luka mbongo po kenda ko sunga basi baze violé matambolite na discours oyo ekoki ko silisa ba violé na este wana donc pour na ndeko ndombele faut asala ne démarche pour makamone sila mais na lobi ole neseka ba violaka ba mama na esika yo kenda ko luka ka solution soko moto abeli po nini te ko luka solution bato wana babela te. Yo se ko lukande ba kisi na tondisa ndako na kisi soko moto joyi malaria amela kisi osilo to ze na tango ya kobunda ko benga na ngungi po malaria yate omoni toze na ino to komite na dimension ya kokanisa lokwa bato prix Nobel de la paix pour reparaka ba femme violée mais pour nini te ba pesa prix Nobel de la paix pour lita ba femme wana bazala lisusu violette. Donc au bossa na mino contre yete ne kondombele. Toze contre yete. Te po eloko po lobi nanga moko benaton. Omoni tant on a yambi oboye, tant on a zotuna mutuna na ndeko na biso Mukwege. Po tozo mona pe na bilili ningi ba. Omoke maman zo sabna déclaration que papa o ta ne ba viola ki ngabo a sauver ngabo boboye. Ozo mona ça sengo. Mais eloko mutu na yoke pa na tongo lobi ke ko tambolo zo tambolo na mokili mobimba po na soutien ba mama wana. Elingeke sala malamu ekende ko sala melene ke soutien eya ke guerre sala makate po ba mama na biso bazala ka violer te ne sika za violer après boye ko pesa ekisi mokolo barometaka bango nini na bango ya prix wana ezalaka na officiel le belé baran social ya ndenge na ndenge mais ezalaki mokolo a passer message te po basi wana bazala lisusu violer te mais yango taloba à la grande surprise ngana kamwa akomaka sous opposant. C'est le pouvoir en place nde bazako sala boye nde bazako sala boye nzoke ezalaki tango a passer message de paix ayebisa bango po soko bato bafandi awa na République démocratique ya Congo bayebi ke mandoki oyo ebomaka na este ba groupes armés evraka na este evraka pour l'intérêt de l'homme blanc pour l'intérêt des occidentaux yepa yebi yango donc pour ti lelo lokolo pe président Kabila ki mezo ko bakaka mais justement pour ni batiki yango te pour président Félix ayebi makambo wana te mais eko koba yango tolobi na moto yo alité pour maladie ekota te na moto ya préféré ba pesa ba kisi ebele tout quoi ba kisi azala nango bato babela kande ba yaka komela kisi nani moto aluki bolamo ya bato nani moto aluki bolamo ya bato bandeko bozo sentir tato bakaka émission ba inde to tele matala objectif oyo yeba ki te tango so landa émission de sengi ke oyeba ndeko so tambola penza bomoni penza zo kene pena ko lela pona ba mama na te loko ndeko ndombela lobi oza école mfumo kusu bandeko ba téléspectateurs ba numéro za affiché bino ba auditeur bo so libakola national de radio o émission na biso za chaque mercredi na ngonga 21h et chaque vendredi na ngonga 22h on na fréquence ezali 89.0
bokobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 ndeko nomele mi tourne yindi na ngonga o bandeko botala biso eloko ya malamu nazosepela à chaque fois nini nazoyamba bino boye mingi penza okamda tindi testo lobike ndeko likambo wana pena nga na tanga pena me natikala koyoka yango te grâce à émission nasepeli na yango nizomona ke tozosala pe musala kasi ndeko ndombele eza parmi baactualité na kati ya mboka tokoki koleka yango te toyebi ke mapona misalamaki awa wa peuple congolais asengaki changement total na kati ya mboka na biso Congo pai wana président Kabila atikaki ebongani ya kibokonzi président Chilombo son excellence lelo azingeli na kiti wana ya kibokonzi oyo aza na commande ya Congo lelo kasi bato ebele bareprochaki président Kabila toza na mboka oyo etondi kita ndenge na ndenge toza na diamant cuivre bamai ya ndenge na ndenge bazamba tomona kutu bato mosusu biso kaka na zamba pamba ya Équateur Congo ko bénéficier nango na bamakambo ebele kaka soki na cuivre kaka ya katanga boye mais so biloko na nyonso na kati ya Congo budget plus mingi ya bakongolais na ntango ya président Kabila ezalaki mingi 5 milliards lelo président Kabila atiki kibokonzi président Chilombo lelo azwaki kibokonzi tomoni budget eyokoma na 7 milliards kasi mutu ne evandameli wana lelo toza na gratuité ya enseignement na kati ya gratuité ya enseignement wana ezala bato mosusu ndenge ozoloba awa amoni lelo mpe azomona lobi bandeko na biso bamope oyo baza mayele oyo bavandaka na population anyokamaka ntongo mini pokwa population na bandimi na ye bazomona lelo bazomona lobi babike gratuité oyo kolandela budget na ndenge ezaleleli boye na gratuité oyo bamope déjà bazomona ke mpo na bango bamakambo kosimba te oza okoki kozanga information te bandeko na Sud Kivu lobi eleki ezaki kitakita baempêche bato bakota bamesi balobi te catholique fo ndima bamakambo kasi na nyonso wana tolingi totuna bondeko ndombele ntango babiloko wana nyonso ezosalama bato bazopesa confiance mingi lelo so tokomi par exemple na budget ya 15 milliards tokobika mais tomonaka fumu nkusu yazoloba ye kuta kotanga bamonta te yazoloba kaka soki boyebi fumuki mbangu te lobiko eza te na fumuki mbangu na bakambi oyo bokoya bamemi biso na babudget ba 20 milliards ya ba 30 milliards 50 milliards lokola baangola oyo lelo aza na budget ya plus de 40 milliards nani vraiment akoki komemela peuple congolais bolamu oyo akobénéficie nango de génération to vivre mpe na bolamu ya bomengo na biso nzambe apesa biso maloba epai na bino ndeko ndombele ndeko na nga tambi tolandaka fumukusu na bokebi balobaka te sans fumuki mbangu Congo ekosan sortir te balobaka sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas bayindo nyonso bayindo banso yango bomoni Angola ze soko na 5 fois plus budget que biso Angola peze na bafulu vie sociale ya Angola photocopie na biso okoluka lisusu bamboka mosusu ya Afrika Nigeria ze susu na budget lisusu supérieur ya biso mais bafulu vie malheureuse lokwaka biso photocopie po nini eloko ekangi na ino ba pays ya Afrika wana eze ba budget wana te système omoni sekele ya mokili ebatami na esika biso tozali kokenda kolukela yango te po munganga asoigne moto arekomandaka baexamen po adétecter vraie cause ya malade to esika nini ya kobandela na kosimba soko mwana akendeki na fièvre bakosoigne fièvre mais babi ke fièvre eze maladie te fièvre eze symptôme oyo ezali kolimbola ete maladie moko ebatemi quelque part barekomande baexamen ndenge moko na biso tozali komona na Afrika ezali bafièvre vie sociale ya bato ezalaka malamu te bafulu corruption badirigeant politique miyibi basi na bango na bana na mikili ya poto basalaka eloko te bavillage natale na bango désert zamba bango bakendaka kosomba bavilla baimmeuble na poto eze basymptôme baeffet cause esika eze nini cause eze po bazwa cerveau ya l'homme noir bakenda nango batikela ye mai ya kokoti na mutu azali koningisa kulu ntango aresone eze te
tango bato ba raisonnaka na tunaka wa tango yoso na lekaka bopesaka nga tango na manaka na bino na tunaka bato dirigeant nini européen atindaka mwasi na ye na bana awa na Afrika dirigeant nini européen asombaka bandako ba immeuble awa na Afrika ya fandi na mikili ya potese ko sala mosala moko te po nini bango bazali ko garder cerveau na bango qui dit cerveau spiritualité kozala na bango métier na bango bazali ko vivre en parfaite communion na milimo na bango bomoto na bango bomoto kozala na bango mais moyindo azali sans bomoto moyindo aboyi milimo ya bakoko na ye nani akorevele yo ntina ya diamant te soko ozwi diamant okendaka koteka osana ngoni soko ozwi coltan okendaka koteka soko ozwi uranium okendaka koteka osana ngoni nzoka nde bankoko na biso ya kala bamisalelaka biye biso bazali na biango posa po nature se revelaka epai na bango mondele ntango aya kati ndelo wana kati transmission wana aforme bato na ye boyoka bakoko wana te oyo nyonso basalaki ezali makema azangi ntina atie kale barrière bankoko basuka na mayele na bango basalaka bwato basalaka lokole mpona kose communiquer basalaka mbonda bayebaka na ntango ya feti bakomela ntsamba bashumiste badekouvraka lolenge nini fufu ekolongwa na linyoko na se ya mabele na nzete ya pondu ekoya kokoma fufu ndenge nini fufu kolala nango mikolo misato te me mpo kenda nango mobembo baluki formule mosusu kwanga formule ya prolongement ya moteke chimie balalisaka yango na mai mpo bayebi ke manioko ezalaka na amidon acide fo kokata kolongola acide wana fufu yango balambaka yango na mai ya malili te fo mai etoka na 100 degré celsius ezalaki formule basali fufu basali kwanga mayele mpo bazwaki ntango bayebaki kosalela baivoire mpo bango moko na lisolo babeti na mokanda na bango balobi pharaon ntango azolanda bana israel balobi nano pharaon azali komela mai na coupe nord balandaka mpe bana israel na bachar balobi charrette te balobi na bachar donc déjà technologie avansaki bayebaki ke banzoto ya bato ezali sacré tokoki tobwaka kaka nzoto ya boto boye te epolo te bakoambome nzoto bayebaki déjà kosalela bajoaillerie d'or bakokenda bambeli esika balalisi nzoto ya mokonzi batina babisalela ya wolo bayindo wana bayebaki mais lelo moyindo atopesi ye or chenette akolata fo bakenda basala yango libanda baya nango colton akosala nango nini na prix ya babiloko mpe mondele na prix mondele aye koyebisa yo eloko okoteka yango na prix boye me ngo kolongolela nga commission ya boye mpo ozangi na yo motu mpo ozangi sorvo tala pasi oyo ezingeli bayindo yonso baoyo bazali na pétrole bazali na mwa dure te Pascal Lisuba balongola na Braza po nini po asimbaki kaka contrat ya elf azalaki président élu démocratiquement mais tala ndenge bazongisa Denis Sassou Nguesso na voilà l'époque à Jacques Chirac hein? mais oui ye moto a manigasa eloko wana a mwana loko simbi wana kuna basimbaka te nazena na koyana ndako na bino mosala to koyela bino élément président Lisuba za koloba boni je suis le président ya Congo Brazza mais batilanga interdiction formelle na yebate esika bazé ko zwa pétrole basalaka combien de barils na mai combien de barils na mabele tango insisté fois kenda mona yeba production journalière ya pétrole et comme problème moto babeta obina na capitale tete ya kima lelo azé na poto afandi bayibiseka mo to lakisi yo omekaki kosimba biso bazali kozomela ye lokwa mwana moke eloko pamba ezali kose répété zwa budget ya MONUSCO mission d'observation au Congo bayaka kaka koobserve baviolaki bamama 8 baviolaki bamama 12 budget na bango eleki ya mboka na biso plus de 20 000 militaires awa bazali kobunda esika nini ndeko tambi nalingaka so tozali epai na bino c'est vrai déontologie journalistique et alaka mais makambo mosusu zonga na ino peuple congolais koloba nanga te ke MONUSCO azali kobunda te bayei nde kopie colton kopie uranium mpo batinda na mboka na bango babundaka te mpo mission na bango ezali ya kobunda te mais ye observation e na kamwe bo toyebi te ntango mosusu président utilisé diplomatie mpo na
na siège ya Nations Unies alobi a remercier MONUSCO ndenge ba frappaka M23 mais ngala bi c'est notre armée ezaki armée congolaise nde ebete M23 po MONUSCO tikala ko bunda te yango tozé koloba omoni to mosuta on to uti koloba makambo ya professeur Denis Mukwege ekoki déranger bato po congolais atalaka makambo amonaka te yese ko réparer ba femme violée mais la majorité ya basi wana ba violaka batikaka bango pe na sida soko réparer ye ndenga azalaki violé alors réparer pe lisu sida to atikali sida tiketi ememi mbango na liwa te ensemble peuple congolais to bunda na ino batika koya ko violer ba nini esalaka ba ko violer ba te partie est wana ezali ko égorger ba minéraux basalaka ngo pona ba groupes armés wana bazwaka ba machete na ba armé wapi kaka ba MONUSCO wana ba commissionnaire kaka loposo pembe ata tango balobaka Rwanda soko Rwanda zeko ya kobeta biso Rwanda na Uganda ne mutu bazala la base d'insécurité ya est kaka sikoyoka koloba ke loposo pembe azana ete so biso lona ba Rwanda to yokani na bandeko na biso ba Uganda to yokani makambo na pesili na ngoi ndeko nanga tambi Rwanda ko gatikala ko bunda na biso ata na seconde te toko tambola likolo na ye Uganda non plus mais problème est te biso na biso ba nation to bunda po yango wana principe de base ya loposo pembe diviser pour mieux régner a diviser ka po ya régner fatia bino na kozanga koyokana entre bino na Rwanda po ye azo manipuler Rwanda a comment bénéficier na moi pourcentage était soko ba kotaki moi rébellion bango ba pesi mandoki ba bundisi ba djimo ba biloko ba tongeli Rwanda soko société soko nini ya transformation ya eloko moko asali bozeko tikala na conflit yazeko koba ko régner nzoka nde soko mosala ya conscience zongi toko comprendre que cause ya destruction ya Afrique na lobi ezelo poso pembe atamboka moko ya Félix Noir kozala na budget ya 100 milliards lokola wana ezeka ka ba fait ba Nigeria déjà na justement bazoko éteindre déjà ba mais Afrique du Sud aleki 100 milliards bazeko lela nini babomeli bandeko ba indo po nini en disant que bazana mosala te bétranger nde bazeko ya kosala mosala na bango sikangana yo tomi tuna po batuna kabino motuna te bandeko balandi bazeko landa biso mosala nini ba étranger bakendaka kosala na Afrique du Sud et gardiennage qui sentinelle soko bango moko ba sud africain balobi boyaka kobotola biso mosala oh tala nano mosala yango bétranger ngo bakendaka kosala kuna donc beaucoup comprendre que Afrique noire nyonso eze photocopie babanda ko balancer bino kaka ba image ya ba fulu ngai na salaki émission moko na comparaka ba cimetière tobite soko bande ko na reju na permission na bino soko pe ba komeka ko kabola tata eza émission ba balancer bokomona cimetière ya Angola na cimetière ya République démocratique ya Congo na ya Congo Brazzaville okoyeba te okokanisaka kondire oyo face a ya cimetière Angola oyo face benango oyo nzoka ba cimetière ya 3 pays différents na image moko kaka na image salité fulu moto bakundaki na 96 esi abungi mais bango epai na bango tala ba cimetière na bato ba bunda deuxième guerre mondiale na bato ba kufa avant deuxième guerre mondiale ba cimetière na bango ezetre donc ba budget ata konga kobi na 10 milliards to pe 15 milliards oza souwe ba congolais nyoso na ndenge bozolobela soki to sali ba recours te ba retour te ndeko tambi na ba valeur mais ngana yo to lobia wa ezena ba pays africain bazena ba 100 milliards te soko bazeko sala loko te bazeko koka ko se développer te bazeko ka te ko zalisa peuple na bango bato bongo ata bino bokomi na 15 milliards ata bokomi pe na 50 ans pour Angola ndeko ndomele so na ko bakiselo ko moko par rapport ya population Congo population angolaise trois fois biso awawa mais au moins budget na bango za likolo mais bazo ko kate ko répondre na ba besoin ya population tandis que baza na mbongo ebele bato baza muke biso siko to za bato ebele mbongo muke mais to so vivre presque na ba condition ndenge moko
moni mboko komate mapate kweya so bato bazoyoka na Angola kolia eloko pamba mbongo emonanaka baze na budget koleka biso mais telema na lufu otala boni bazoya awa baze koya kosalisa baopération nalingi mona nga tanga na République démocratique ya Congo po awa bekole eze malamu te biso awa na Angola soin ezalaka malamu te moto soki abeli fo abima na RDC bino moko na RDC awa boze koloba soin eze malamu te moto abeli fo akenda na Afrique du Sud donc ezeli kopa vice versa bafongoli oyo bakangi oyo kuna bafongoli wana bakangi kuna baze ko manipuler ya Félix lokola pion ya dame biloko wana Jacques Chirac oyo bapeze makasi na yango balukaki bazalisa esalaka pasi uti kolanda wa récemment bakangi ba militaire français na Mali bazongaka chaque fois na mandoki bazali kokenda nango soi-disant soko entretien soko nini nzoka ezalaka ba minere nde bakendaka nango soko bolingi bonganga na lelo boye Macron akoyebisa bino bokeba moto aloba te mais ekoloba mate sur internet ezali kosione bolandaki docteur moko alobaki awa malaria ezalaka business ya OMS malaria yaka business ya azwi formule ya kosilisa malaria OMS erejetaki ye OMS erejetaki ye balobi okoki kutu te po ya yaki kolobake na bakisi ya malaria egardaka nano su malaria kati na yango donc esilisaka malaria te me eanéantisaka mpe kopesa lisusu germe ya malaria oyo ekoya kobota lisusu na mbala ya nsima mais lelo problème ya budget yango te lelo lobi problème ya Sud Kivu kuna ezeko ndongwa l'église catholique mais église catholique ayebi ozosala zila nalandaki yo malamu olobi église catholique atelemi mpo ayoki mawa na budget wana yebi ke bakokoka te mais ntango président Félix azali kolaka na période ya campagne banani bazalaki bameilleur accompagnateur bameilleur compagnon de lutte ya président Félix bango catholique te badiscours wana bazalaki kovérifie te mpo nini bazali koloba nete ke na mboka oyo avec babudget maigre toalaka nango okokoka te kokomisa enseignement gratuit enseignement yango moko ozosenga ba 2.6 milliards par an justement sur un budget 7 milliards mais bango église catholique bayaki très bien expérimenté bango bazali na bécole président Félix Tshisekedi dana asala école te ntango na campagne azali kolaka na kotia enseignement gratuit ntango bamonaka yango mpo ezalaka mpe na constitution na biso mpo na nini bafanda te basolola yango baloba eloko ezalaka na constitution na biso eza impossible par rapport ya budget toyaka nango na mboka bazili président Félix Tshisekedi alobi yango na campagne amettre yango en exécution mpo bakoma kokombattre est-ce que même soko catholique amonaki que président Félix Tshisekedi akoréussir te il faut bango basopose nango na ndenge bakomi kosopose nango wana ekomi kobundisa lisusu moninga na bino ya lobi bameste bapara bakomi kosenga ke il faut basango baloba nano eloba moko mpo makambo lekwa kosila Fumukusu alobaki toloba na présent mpo na futur mpe toyeba koloba soko lelo tolobi te lobi tokoloba te makambo ya katolike toloba yango ntango bazali kobundisa président Kabila toloba yango bozala mayele katolike nde cause ya déstabilisation ya mboka oyo bato bazali komona biso lokwa tozali na mokila masheke oyo badesinela bango ya lifelo lokwa tolingaka président Kabila yango wana me banani bato ya liboso babundisa élection ya président Félix oyo lobi azalaki meilleur compagnon na bango na dialogue interdiocésain babimisi candidat na bango babendi na UDPS Sami Badibanga catholique abi niet babimisi Bruno Chibala catholique alobi niet Félix Tshisekedi ou rien bon tata sungi bango bino kuto bolingaki président Félix Tshisekedi azala premier ministre nzamba sungi bango abi bon na élevé yesika na rang ya président de la république catholique a contesté mbala moko Mosengo alobi vérité de urne cardinal Mosengo atikala ko sa na sénité mais na kamwaka après élection mikomisaka président ya séni vérité de urne alobaka yango na 2011 ye moto atiaka papa Tshisekedi na erreur akenda ko prêter serment na ndako baye kosala ngo lisusu mwana azalaki bien nommé na bango oyo bango bazalaki bazali kosala soko tata mwana bango bakomaki parti
catholique akomaki parti d'appui à opposition. Jean-Marc Kabunda lobango pena to pesa 50 ba ofraka catholique atie cadre bango batie ba combattant 50-50 bake basali trouble. Bon moto ngo shika obala ko appuyer azui bokonzi. Mais bo pesa ye maboko alonga soko ba monike na bekol mosusu gratuité ko simbate bango catholique batia école gratuite. École ezala gratuite et pas na bango batwaka mabonza. Mais oui, pour ba faciliter puis on a bango réussir. Pour ba faciliter moninga na bango Félix o bango balinga ki na motema mobimba alonga. Nini ya mabe o mokonzi ya mboka tokolo basali lelo tout ce monde plus mingi bande ko catholique c'est comme isu baza pena pemeni na yete. Justement bazalaki ko s'attendre nini. Président Félix Tshisekedi a ko s'attaquer na président Kabila. Pour ça mindele. Président Kabila il fallait qu'il pas kima. Soka kimi bakima ka délégation te akimi na ba ministre akimi na basi na bana na libota accompagné na misolo bango kuna balukeli ye pays d'exil yako kimela na France yako kimela wa ba peso exil o atterrir kaka na mboka oyo kuna ndesika bakozwa misolo lobi bakomoluka makambo bakangi ba bien lokola président Félix Tshisekedi alobi nakotala te mayemaleki na sima po soko lobi na tala président Kabila fo na tala pe lisusu musée Fonata l'appel sous Mobutu, n'a qu'un nakotala tina colonisation. Te, ngana lingina bande sigo na bandina kende. Eze ko sala bango mote masopiso. Il fallait ki bango balingaka oya koti oya kimi bake ko préparer nos positions. Abanda lisuko combattre oya fandi. C'est ça qui est président Kabila lelo atalisa mandoki et pas mokonza mboko président Chilombo en place. Mais justement, balingaki président Chilombo soka ya menacé président Kabila kima kuna lukabasa la rébellion po bango balingaka tango mboka waneze ko zika boko contrôler ba minorité boko contrôler le côté bango bazé ko ya ko sala misala. J'étais bien dans ce qui émission kasi mutuno yo nakoki ko bossa nango te. Na nyonso bolobia na sika osimbelele ba makambo. Tozo kabwana biso ko sali lo bani mutuna ensuka. Nini ya mabe au président Kabila sala oyo église catholique kino lelo romona même na ba politicien mususu même na bande ko mususu ya ba combattant ya IDPS bazo senga même que président Chilombo il faut kaka akabwana président Kabila nini penza ya mabe au président Kabila sala o to bali sumu nini na sala o balimbisa kate. Église catholique étant mosu bango de bakoyano la penza motuna wana malamu po na yebite na basi ya ba président yonso baleka na Afrique soka zena mwasi ya dirigeant africain moka tongela catholique temple lokwa mama Olive ba chérir catholique wana ndenge kutu tokoza na likanicité catholique ndaze mieux placé ya koyebisa biso pourquoi a s'en prenaka na président Kabila mais tokolobelo komoko tango batali honneur basé ko pesa na Jacques Chirac balobi bato ba memi cercueil ya Jacques Chirac sécurité na ye akenda na bango pesa la ka bongo na France soko longwe mokonzi okei na charwa na yo okei na sécurité na yo bomo ina mobimba poni n'est pas na biso salate oh François Hollande avandaki Sarkozy ba pesa ni mbote Macron ze wana pa na bango kaka nde ba ex-président fo bazalaka na kimia et pas ina bisote ba mesanyaki oya koti oya kimi wana tanga bundi ko zonga oyo mususu akei ce pays basala yango bepo na ba dirigeant africain bakosaka Sarkozy ko tshena garde à vue tokomi wapi na dossier yango lelo na se rappeler ko toyebisanga ke ba masolo ko sila kaka ekobunga kwa molinga likaya ebunga bongo bakoloba sute Sarkozy wana aze ko circuler librement mais pour ba pesa ka intention lokwa basaka bato ya justice te bayibi ka bomaki makaka baby kabomaki esale lo eloko ezangi ntina bato bazanga cerveau boko revendiquer na bino pete catholique azeko kolakisa expression ya haine au Occident basé nango na président Kabila pona nini Occident azwaki haine na président Kabila révision ya code minier a balancer bango akeina ba contrat na et pas ya ba chinois haine wana expression nango ezeko mona na catholique lokola bango moyeba ye ezate bayaka na chemin de tournée bakoti na catholique expression wana yango bozeye komona soko président Félix Tshisekedi a continuer kozala
na président Kabila po batambusa mboko yeba kozala ennemi juré ya catholique na lobi yango lelo kanga mokolo lelo ennemi juré ya catholique bandeko bosomi penza ebele na ngonga o kolandela ba mituna botuna ki totuni ndeko Ndombele kasi kolandela pe ba réaction na bino ne bo réagir to sentir et to comprendre pe quelque chose que tozolona na mabanga te kasi tozolona ne na mabele pe kolandela baraki mituna totuni ndeko Ndombele na ba bino apesi esui ebele ya ba téléspectateurs pe ebele ya auditeur ndakisa ndeko na biso Georges depuis commune ya Bandalungwa o alobi ete lisolo ya ndeko Mandela ndeko Ndombele pe na expliquer biso malamu ndeko Mandela eza parmi ba raison sala ke na ndeko na mwasi na yeba kabwana peut abongola kilit ndeko Mugabe abundi pona kozongisa mabele pa ya bayindo oyo ba anglais balingaki te ngo bomoni même reine Elizabeth ti lelo alingaka abanayi ko manifester penza esengo te epai ya ndeko Mugabe alobele eloko ya makambo ya président Kabila ndeko Ndombele ayebisanga na émission omoni makambo ya président Sarkozy oyo ekosila kaka boye lelo tata mama meka ko interpeller biso botikala na manaka kaka ya bayindo totelema chaque lundi na 22h pe vendredi na 11h na radio chaque mercredi na 21h pe vendredi na 22h kimia nzambe ekokozana bino tokutani na poso oyo ezali koya